Eza avis du public mokili mobimba donc avis du public qui tombe ma casse avis du public qui est liboso avis du public qui est qui va produire la biso batman na koyeba même mindele même batunyoso tolinga avis du public et ko salama wana te promettre bango avis du public c'est pour la même casse pour jouer même sango partout et il y a dans la mokili mobimba ça va bien eza avis du public il faut imaka chimuke bayebi il m'a su à te sur le mois mais il y a raté la vie du public ils ont compte à 4 na vie à moto pour la combinaison sur la 4 esika batiolaki yo kaka wane nzambe kotombola yo haleluya aviso avis du public donc motono ça veut couper ça lilo avis du public suka na démission aujourd'hui moko public ndezo pesa point avis du public oye avis du public la différence dans la différence ton travail tout ce que je peux c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière parce que je sais que tu as une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public émission de l'Anda émission solo émission de la vérité Chers amis internautes, Bana Poto, Bana Mikili, c'est votre humble serviteur Didier Massouk Mobile Manif à Pembe. Nazana Kata Lyon, Bana Poto, Babi Mikolo yo, Yebelardo. Yebelardo, Eza Eloko, artiste et musicien na biso abimisi na Kata Lyon, Gabi na kombo ya Gabi, donc Gabi avocat bilele, Otemadit, Eloko na abimisi, Eza na mpifo ya danger. Ils ont la gaz de danger dans Lyon, pour que du public soutiendra tous les jeunes, sans exception. Dans la minute où Yebelardo. Et Yebelardo, on est celle sous bien, a appris à grand artiste à Outaki Bongo Suisse-Irlande. Il y a clan Vive à la musique, il y a Congo, il y a les maréchals, les Rivenkono. Les rois de Kimakuta. Donc, deux fois, il y a qui vous soutenir, petit frère, il y a terrain à Lyon. Beaucoup n'en a pas image. Toujours parce que Yemoko, l'artiste avocat bilele, le micro à vie du public quand il zalaka. Donc quoi voyez bah et là on est en sali pour le qu'on est qu'on a pifo ya boyo qu'on a casse à boda 4 Lyon et zone ningisa ninga mukete. Aux autres artistes c'est yéwana ninga za koya. Tous voyez bon on a 4 émissions na biso la mituna de masuki puis la réponse artiste na biso. À tout de suite. Moye bibi avocat bilele na bango réglage mokulu Gabriel génération batandi tosombi sisi wana trazalaka moko na Lyon ntango ekotana soso akolelango Yebelardo c'est la journée ya mosala ebandie Corpo et le renard Polish Francis Luba Soso akolelango Yebelardo c'est la journée ya mosala ebandie Carmel Kitoko Piero Mapese Je suis avec l'artiste Yebelardo avocat bilele donc je suis avec lui tout pensa pokina ensemble dans 5 minutes pourquoi bon abimisi ils ont un pifo à danger ils ont un gaz à danger donc bobi que Didier Massouk soutenir tous les artistes tous les jeunes artistes congolais angolais tous les artistes africains tout pensa pokina micro Didier Massouk et ma réponse à artiste na biso avocat bilele. Bonjour avocat. Bonjour Didier Massouk, la vie de public na Kata Lyon. Vraiment, na sepli à trop. Vraiment, na remercie déjà pour le soutien na yo. Tema outi Suisse, Switzerland. Oyo luka ngai awa na Lyon.
Donc merci vraiment. Puis bateau balandaka avis de public vraiment beau s'abonner vraiment parce que y a on aime solo. Donc Yebelardo. Avocat Belé to banano pourquoi Yebelardo? Ba titre c'est Belé na mukili. Pourquoi yo te kaka Yebelardo? To moni texte mo na kati yo mo lobana no pourquoi Yebelardo? Bon, au moni DJ Massouk Yebelardo, pourquoi Yebelardo? En fait, Yebelardo est une option belé. Donc Yebelardo est une signification vraiment belé. Au moni Batmususu a mis Yebité qui est DJ Massouk. Donc Yebelardo. Donc Mutmusu avant dans la poto mais a Yebité que dans la poto. Donc Yebelardo. Mutmusu donc ozo solo anaye azo comprendre te et là c'est que Yebelardo donc Yebelardo donc azana ba option belé ya ngomoni que Yebelardo tanga mona fani ngabite titre fona pesa ngo Yebelardo parce que na bato ba beta forme na ba chanteur donc voilà ya ngomoni que na pesi Yebelardo ezana ba signification belé au mona grand chanteur mais ami yebite que donc aza grand chanteur yango na lobi ke yebela ke ozalaka grand chanteur donc eza titre moko boye donc yeko lamusa milimo batu mususu do omola bango ke no do ki diba vraiment be yango boli ke yebela donc yango na mais nanga loba Yebelardo ça fait 5 ans tant ngala ba sala ba émission nanga Yebelardo. Mais les artistes mon akini azwakango abimisa ipe Yebelardo comme on a bon autant comme on a été yonjingo ebika donc auta pawera jomo boya mukuse ba benga soki to kota kombo to ba artiste mo ba auta pawera voilà non mais au moni mais donc Yebelardo original nde yango ebimi yango moni ke esali donc dégâts awana Lyon, Poto, Angola, Kin, donc ngamo kote lekeli ngai po nasalaki nzembo wana nazaki na elikia ke kosolo la mais ndenge na bana ko bulango niveau kosolo la mais eleki donc débordé na ndemo kosala te. Ouais, chers amis, tout ça koyoka ninga za panza poki donc Yebelardo ça fait 5 ans abong sera déjà elokoyo et boyi kutu moko musicien ko pa ko ranson na bende eloko na ya bimisa yango mais ye moko ko bimisi originalité nango. Maître Miguel, fidèle de Disquared. Il a Zambroka, Joël Mouya Dior. Époque zalaka na bakonzi na yango pona lelo mangoko tona Jano Lidebo moto aleka Jerry Babaka Mokonza Villerbana Ambrosio Banque de France Diego le nécessaire Marico Rife Malenga Trésor Ngando Cyril Ikina Vex Pofenda Alitalia les médecins internationaux Nicole Fula Mosomba Kanambino Ilamba Oeko Mongisaka Banzoto Nambino Ilamba Oeko Mimisaka Kitoko Nambino Yebelardo Des cheveux Boyoki ninge artiste apandi poké ça fait 5 ans à préparer eloko oyo Yebelardo et puis Boyoki bino moko ke les gens musiciens moko ya maison mère a oswaka eloko na bimisaka yango mais original nango yemoko a outre ko bizango sikoyo gaz à danger na Lyon tout ça comprendre mais moi pour fin quand même en keto kwa oyeba na en fait côté non ba question bozino ninga solo avocat bilé le tout kwa oyeba na musique yo bandi yango wapi en Afrique ou bandi ka musique a on a Lyon vraiment au moni musique ezala déjà na makila sikoyo na eko découvrir don ango sikoyo ya musique awana mikili mais teni na bandango na Brazzaville là to bani na Brazzaville ouais na Brazzaville na Pointe-Noire ngana vanda na Pointe-Noire nazo travailler na Angola na province ya Soyo bato baebi Angola bien na Soyo et eza province moko boy Angola et ça la frontière
donc Kabola Angola na Brazzaville eza mai donc province yana na bano sala na soyo voilà mais na vanda na Pointe Noire o ayebi Pointe Noire na vanda devant wenze moko à l'époque baba benga ngo Tchétché na ebite soki ezala toujours lelo ba Brazzaville ba yebi moi idéologie kota déjà kuna voilà ozolinga ndule kule mo exexaka ngote zaki chise kolata voilà mais na linga kandule voilà na bano tamla pe na ba musicien ba concert na kota mais msusu naza voilà ba ide mo yelanga msupe nazo yemba na ngai mais yango oh bocho mo yake Yebelardo donc nazalaka déjà mais tellement na yebaka te voilà un jour que donc voilà na comme na ba niveau yo ya Yebelardo yango moni que non nzambe aza na ba façon nyonso yo abimisa mutu mais si vous pensez nini non bimisi Yebelardo boye au préparer le mususu bien aux zeka au mécanos comme on a tout simba non eza na kutu donc komekate komeka wana eza ndet ba blague na sali plan na bimisaki boyebi jeune leader oyo na wota oyembela petit na biso awa na Catalion jeune moko solo la ka tokos na ndenga Yebelardo Joël Mouya Dior bichebelebe Joël Mouya nanga mais comme si promotion de la capacité par rapport à Yebelardo Yebelardo donc bimika bonne mission mais et puis la partie de locaux yango to loba to moni grand artiste auti musika de Switzerland ngadi masuku na Switzerland bien que na comment na résidence mususu na Lyon puisque ma femme elle est ici super Anita Lelo toza ndako mususu na Lyon toza ndako na Suisse mais comment on grand artiste le arrive comme le maréchal de Kimakuta aya ko soutenir yo na terrain mo zaki munene na Lyon to comment on Big Ntsumbu le grand sapeur staff tout à Lyon to moni ba mère Wesson et même sexe bofé à l'Italie au moni nabula bien ngamo vraiment na fanda boye les marshals arrivent en kono aye ko soutenir ngai venanga producteur na kati ya Switzerland Biga Tsumbu ba Brice Kuka baya ba nani bolo grand prêtre donc azala na Biga Tsumbu donc tozaki na epa awa base belé ba jenga bazalaki ba jenga bango tout bazaki donc délégation uta qui vraiment Switzerland vie donc ba vient na ngai Biga Tsumbu vie arrive encore artiste makasi les marshals boye vraiment na lioko soutenir petit na bino na sortie à Yebelardo bino moko bomonaki obengisaki ye te ayaki ye moko na bengisaki bango te mais ba vie arrive encore bango ba yebi déjà idéologie na kitendi ba monaki ke plan na ngala bimisaki ils ont valorisé lo na bango wana donc oye mikola ayiko valoriser sur religion kitendi si voilà Djema Suki ozomona bat mususu bazo yemba formé mais ezo beau place en donc voilà yango na lobaki ba sommi na bango mais réglage mobulu donc ngana yembeli vraiment forme ozo santé que nzembo ndenge ba réglaka ndenge na betaki maître Miguel Fidel de Discoire d'ayebi ba lobi Fex Bofenda à l'Italie les médecins internationaux ayebi mobile Nicole Mvula mama Weston sikoza Nicole Mvula nzamba pambola yo donc vieux Biga Tsumbu ayoka plataka producteur abetaka forme ozo comprendre voilà ba ye vraiment minga nanga moko lekela kingai natala ke Yebelardo donc solo le na niveau moko donc je sais pas mais na lobby nzembo mususu pe nzembo na ngai bango nyonso kaka baza bana na ngai jeune leader mwana na ngai o to beta donc featuring na Emel Alliance na petite sœur propre Nathalie Miracle donc nzembo na e solo la eza rumba oyebi rumba ndenge zalaka avocat biso to ba tota na paramètre tout na Lyon vous en artiste belé vous en ba pati mengani bazali vous en ba massa betaki na arc-en-ciel azali vous ba artiste bazali ebelé awa penza. Est-ce que vous savez que le coyo salé pina et oulia et parti mengan pour petit parti mengan pas na gaz à danger papa plein na Lyon tout le monde a ebi monde tu ebi
est-ce que ça on a boule que olia bango ou bien ça on a marqué na yo que yo bebi na ndenge nango donc déjà masuki omoni kosala ba concurrence na vie msusu ils loyal donc voilà je sais mais vraiment ba master ba collègue nanga isika baza donc abino yango esala nde Lyon vous comprendre voilà yango ezo sala Lyon force à Lyon donc Lyon fait la France omoni pe na boula bien ba 6 1 prêtre za moko na Lyon ayebi génération na biso ya ici c'est Lyon quand on quitte na Lyon yango pe Lyon pe sololi sinon Salamande les Bogards sinon à l'époque donc non donc tina kwani mais tant que génération na biso yé avocat bilé Lyon monique Lyon ya lelo na oyo ya kala donc ça n'a rien à voir à l'époque ezaka Paris mais lelo ba parisien ba comment on rêvait que tout Lyon tala ko tout bino bana Switzerland bokoma na Lyon yango monique donc Yebelardo et sololi na ndenge moko sakanate yango na oloba donc to solo vraiment makamba Yebelardo moni makamba susu ya donc oyo donc koki ko apporter un plus na promotion na biso to soit na eloko to sala donc ça sert à rien de dire mais donc artiste baza ebele artiste mususu pe bakenda bakini basala ba plan na bango esimbate tant bazon a poto mais biso tant que artiste sapeur musicien donc c'est toujours la gaz je la obi bamso bakena kin basala bo bazon esimbate na tangi kombote en fait na tangi kombote mais na bige mais ça artiste mso bakena kin yango na lobby basala loko simbite bazongi bo yango na lobby to benga mutuna kombo na wana Lyon jamais koki ko benga e donc libata donc banjinji pe baza na kata Lyon mais na olo bano banjinji baza mais ba prêtre pe bazali yango zo mona ke non Lyon ezande bisonde mutu to sala makambo na ndenge ya Yebelardo avocat bilele to ebi ka artiste so bimse loko et senga mobeli na après sengara il faut soirée moko et là ça qui au prenade bord na yo il faut ba playback alors public na yo pe ezela ba soirée wana et va nous appeler sur ba playback pour continuer solo te no continuer solo vo wana mona ko avocat bilele abeta playback na Suisse azo beta playback soit na Lyon awa de gauche l'autre partout tout le monde va partir mengan ba beta ka ba nini mais na lobby Dieu masuki omoni to meka vraiment solana makamba Yebelardo ozomona batebele ba comprendre ate que avocat aza déjà azala musicien pe aza musicien parce que moi je suis un bassiste ba plan no monique non basse wana de beti nga moko na nyataki pepe ba base vous comprenez voilà nga déjà nazala déjà musicien ba mususu ba komi ba musicien vous comprenez mais nga déjà musicien donc avocat blele azana toute option en fait vous comprenez musicien chanteur susu nanko soki bolingi donc voilà na ndenge wana quoi vous comprenez voilà mais vraiment ngai yo oyebi ke biga tumbu aye asolo na ngai ya lino petit na donc avec préparé la Suisse la Switzerland et nous voilà beta pour la producteur biga tumbu naza susu na contrat moko boye nanu donc na signete ya du fin kota na cette chaîne ça susu soirée Yebelardo donc titre ya soirée na eza Yebelardo donc naza invité vous comprenez invité to signer ba contrat ndenge zalaka tozana awa Vieux Riva kono ayaki le marshal alobi nanga te a cancellé concert na Angola par rapport ya ba donc situation oyo de lokalobi keno petit na ngai donc to solo là tellement yo déjà Luanda c'est bon batutu bandima ba plan na betimi déjà donc betami déjà qu'on a ba jeune leader na minute Luanda KO donc tout le monde il va commentaire il y a vie du public o elingaka émission là on a 4 Luanda Angola bango tout le monde va commentaire. Est-ce que vous avez public ma casse na Luanda ou bien pour tout le monde va commentaire moko impossible. Non Luanda c'est moi parce que bangolé tout muta représentaka bango na forme na ndenga ndule c'est moi donc oyo aboya ngo tout donc voilà nga mutu na représentaka bango na forme na ndule donc palanka séparé yango na oloba ke palanka séparé palanka aux États-Unis d'Amérique Chicago bana zone neutre Philippe Bongo
tozi ba Ange ba Kapatonio ba Julien donc bango ba yebi ba masolo ke palanka séparé ata ba donc bana ya Ojaenda bana Marti donc palanka séparé donc palanka Angola ngamde na simbi parce que les seuls sapeurs a représenté bangolais tout aux la Muzombo aux la Chungu aux la Nani te masi ba pesanga pouvoir te obosani ke Bigatumbu les grands producteurs ya Switzerland azangolais ata rive il faut le barber les producteurs sapeurs voilà azangolais vient à biso rive oyebi angolais ba prêtre mais ce que eloko ezo lekelanga DJ Masuki omoni biso bato mangala to koma donc ba complexé baza ebele donc soki tozwi makambo kitenge yango pe e banana Congo te e banana Brazzaville et puis na Brazza et puis eza ndeti foot bato ba foot ba anglais oyebi mais lelo les meilleurs du monde c'est qui Brésil sikoyo na minicho DJ Masuki eza makambo ki angolais te balobi ke beta forme nde mukili emona eza makambo ki angolais na kati te ozalango angolais ba yebi forme te ben je suis là eza makambo ke beta forme awa eza to za Brazzaville ozala Guinéen ozala Congolais ezo kipete to beta nde forme batu bandima ki angolais na kati eza te Yebelardo babeta forme bandima oza jeune lion oza eloko to moni simbi mais yo moko personnellement to baki basé belé mais yo moko personnellement na lion mais non na préférende otanga na yo ba kombote DJ Masuki na otanga kombote voilà na otanga kombote na le yo moko siko na lion awa ba ble oto bimisi na oyo bimisi batu tu ba bimisi pona yo ya yo désolé ya bango bien bango désolé ya yo za moko pe eloko désolé ya yo te ngai na minicho donc actualité c'est qui c'est donc actualité c'est Yebelardo bino moko moni donc Vénitien Panzani ko ba te actualité loba ki yangam de leki ya bango ngai nazo loba actualité donc ya yom de ya bango lobi actualité na minicho yo c'est Yebelardo donc Yebelardo ndem teza na top Yebelardo makambo nazo tanga nga te ke osoki te na minicho yo na ba parler batutu ba oyoka Yebelardo donc c'est ça. Vous comprenez? Et puis, DJ Masuki, Zelana nous, Zelani. Chers amis, je vous raconte la vérité. Mais na yebi eloko lingo loba kotanga na yo batute pona voilà c'est ça la promotion batute DJ Masuki. Toi va prendre sango to le baka to ça la comparaison. Mais sikoyo ngai nde na préféré nde otanga batute o comprendre parce que na ba émission na bango pe batatanga te parce que ba yebi et moi Lion ezande biso yango na auto lobano tout à l'heure Yebelardo Lion eza biso nde vienanga kubo yoyo papa formé ayebi masananga trezongando ayebi papa yoyo ayebi Patrick Meka ayebi Cyril Ekina Fuma Bilele Simon Kimbangu ayebi force avocat Bilele prêtre à la mort na Lyon 6-1 ayebi petit na avocat Bilele c'est pas n'importe qui nga ba Meka ngate jelanga le Corbeau et le Renat oyebi mwana Paris ayebi force ya petit na ye avocat Bilele Parigo Rife Malenga équipe de France baebi force de ya avocat Bilele Fabrice Lindanda Disquaredi mutunangai ayebi force ya avocat Bilele nyonso wana eza Yebelardo nini deuxième le koza royat batba c'est la monso camp vraiment batba savourer na Yebelardo ou bien non Yebelardo ngande siko makamunda zande pa mutao sala donc production na studio MM Jonathan na Lyon JB Bamenga yokason binomoko donc boyokason ya Yebelardo. Vous comprenez? Donc nyos na minitio yo eza Yebelardo. Donc c'est fini. Balobi ke mutna mutazana tana e. Siko na minitio époque ezalaka na ba konzina ayango pona lelo mangro kotona bana Lyon moto aleka kinkuto eleka te Yebelardo. Pourquoi bien on disait bolinga ko yemela elamba basi est-ce que vous avez texte monsieur beaucoup ça par exemple texte mais quand même situation les gars mboka en Afrique
bino texte bino kaka elamba omonte yango bato balobaki ba musique na biso ezaka trop ghetto. Non, 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 eza boye. Nga naza artiste musicien ça perd. Mais au monaki jeune leader, eza maman na rumba, eza rumba moko éducatif en fait. Vous comprenez? Voilà, eza rumba moko donc ezo pesa ba conseil au moins mutu musope donc lumbe koko na couple banini tant cha nzembo na santé vraiment que moi qui m'y écouté non nga nazana ba morceau ebele ona yembi boyoka siko bolingo fa Facebook à l'époque ezalaka libala commission lelo yo et comme libala te bolingo ya Facebook ya intérêt to pesana ki rendez-vous na santé espéri na Lyon est-ce que yo linga kango répondre nga oui bolingo na biso bandaki depuis na Facebook donc ba Facebook ezandeti omoni timba kaka à l'époque ezalaka libala ya commission mais lelo yo ekomi à Facebook ekomi ke te olingi susu te ke basalela yo libala commission yo moko zana miso koti kaka na Facebook ya joza kitoko otilipe testo ndenge ni chéri ça va tokutana donc ozo sala choix na yo ozo comprendre voilà et c'est ça donc ba morceau kitoko ezali nazana nzembo ya vienanga donc bigatumbu nazana nzembo ya balobi ke tonton moko sololaka tokos ya Claude Mutoba na Willy Mutoba. Vous comprenez? Willy Mutoba yo koma kolelisanga lokola magoro do ba kolelaka soki mvula enoki. Vous comprenez? Donc yango na loba ke ba plan oyo komona ka lobi ke no ba yibiango. Et puis au bosani ozo yoka quand même ba testa makasi DJ Masuki. Non, tozo yoka quand même. Mais la prochaine là ozo bimisa ozo compter pour ça quand même featuring na ba artiste amnene. Ba faire rigola ba un artiste c'est quoi minene. Oui, siko omoni voilà, omoni ba faire rigola baza ba artiste moi je dois pas que faire rigola, c'est-à-dire il y a plein déjà et Mel Alliance c'est un grand artiste. Vous comprenez? To sala ki na nini. Donc featuring, to sala featuring na donc Gejo Star. Comprendre? Afiniko mwana yawa afiniko zalama ele. Donc to sala featuring mais bon un jour ceux qui makoki ya producteur le bité que non ngafona beta on la faire rigola tellement peine ça bon compositeur. Yo moko yebi banzembo nga moko mutu na komango. Vous comprenez? Voilà, mais pourquoi pas? Donc na makoki ya producteur le bité avocat ngafona tout ça on a fait rigola na fali poupa. Mais pourquoi pas? Merci avocat Blele, chers amis internautes, Wutugoyoka, toujours été amité puisque il y a pas de musique, c'est un grand bosseur, le Kaoti Boulot, mais tellement ils ont makamona bango, le bengié, a comme tu parlais, tu peux t'en aller à Kaoti Boulot, mais bien tenu banini, il y a un monde qui a absolument kounia banini. Après on peut mettre aïe maman na émission. Le banini au public de Zolanda, yo baza koyoka, yo base la nini pour na mikolo eza koya. Donc na minute c'est Yebelar domaine naza toujours na studio bana Lyon public na ngai bo bangate Dadi Mokano Yebelardo balobi papinga ba fashion Fabrice Mulele Aleri mbala balobi Francisco Lichilumba Yebelardo. Donc na minute tozana na Yebelardo donc tozo consommer donc voilà mais d'ici quelques mois torobimisande sikoyo réseaux sociaux ou soit Facebook donc ba champ vraiment eza ebele mais na minute donc tozo consommer na nous tout le monde peut et le monsieur bimaki sous ya BBC Taylor Vanham correction. Et nous ça PCX mais tout le monde qui BBC quand même aya qui ko soutenir yo pe na terrain à lobby le loko na yo et ça qui on ngeni BBC Taylor Vanham non omoni BBC aza fimoko boye asola tokos balobi nzambe mwasi nzambe donc mwasi nzambe na kati ya mikili donc BBC Taylor non nzembo na quand même donc ça va ngamo kutu donc na partager quand makasi non ayembaka très bien. Vous comprenez?
ayemba vraiment très kitoko vraiment na ndenge ya Yebelardo. Donc non vraiment bébé c'est alors Vandam nzembo na solo li to yoki vraiment donc Blanchard Kabanga ponio comment ça langa boye so kindenge nini Blanchard donc na lo bano Yebelardo yango na dala makambu tout batutu ba osaleza Yebelardo. Vous comprenez parce que ye asaleli Blanchard Kabanga parce que ayebi c'est Yebelardo. Vous comprenez non ayebi vraiment très bien. BBC vraiment bah, gros bisous et c'est quand vous allez. Merci, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin. Tu repasser au micro. Je remercie celle qui est derrière la caméra, Marie Jovita, donc Nabilili. Merci à moi de pas vous aller. Babi a fait du public, na kota libota, nyon son akate ma solo. Donc super en Italie, la simba après caméra, na montage, sur les fantômes d'art filmé, donc Marie Jovita. Bambo tu n'avais pas aux alliés. Oh, bon, Lila qui te c'est Marie Jovita. Salut à toi, encore une fois, ma femme super en Italie, na bossa noté et Maman Weston, na bossa noté Nicole Mvula, mon thème fixe pour faire à l'Italie, na Kata Lyon. Nicolas comme il est médecin international, Babi Soko yé na Lyon continue au royaume, t'es pas fixe pour faire, c'est-à-dire, oya qui Lyon t'es. Bana Lyon tout, ba parti mengani, ba moté na bino, ba Blaze Fashion, na bossa na bino, ba moté na bino, 6-1. Na bossa niote ba mbote na bino Salamanda les Bogards na bossa niote bino tout ba mbote na bino Arne Sala ba mbote na bino tout ba na Lyon tout ba na Kirima Kemba bino tout moko alingaka yo makasi na Angola comment na ye Philippe Mavukilo donc Philippe Mavukilo ba mbote na pa ozali Philippe Mavukilo lukanga na Facebook toko solo la vraiment bino tout bolingaka imisa fi public boko tango et bobo sanate to za toujours na carte idéologie ya vie na biso Rive Nkono aye ko immortaliser les Véniakos les maréchals Rive Nkono les rois de Kimakuta donc des fois avec le grand producteur Bikantsumbu ba ye ko valoriser encore une fois ko immortaliser Niarkos et Papa Wemba. Bientôt ça va besoin on a loko tout ça na Paris na ba studio besoin ko mona bo monya yeki na Lyon aye ko valoriser moi na leki na ye avocat bilé pas moni ki asana bilé na kati yele ko za ko immortaliser Niarkos. Quand on voit Niarkos on voit forme on voit bilamba yango yaki ko soutenir leki na ye bobo sanate le marché Rive Nkono bo kepe na Rive Nkono TV bo mona bloko tout oyo aza ko sala bo kepe na Bikantsumbu TV na YouTube bo komona et bo epi na mo grosso na bango kolo idéologie. Oh, ça la communauté congolaise, comme à YouTube, Didier Massou qui a fait du public, beaucoup de beaucoup de monde. Tout ce qui est micro, musicien na biso, à Sakana Nango, Sakana na Batunayo, Nengoling. Avis de public, Didier Massou qui est mobile mandefa pembe, vraiment, na opesana nous, na bandana nous vraiment. Nangola, Luanda parce que soutien qu'on est à Makasi vraiment bana palanka na loba na bino que palanka c'est Paris les seuls défenseurs ya bazombo nyonso bashungu bangolais c'est avocat bilele donc rien à dire Yebelardo ya bino ba Philippe Bongo Philippe Mavukilo donc staff yana Vienanga Junior na Kimbangu Yebelardo Vienanga Paulo Tudilo Yebelardo balobi bana ya Yebelardo balobi si c'est Lyon prêt à moko na Catalion 6-1 donc Yebelardo balobi Fabrice Moulele Yebelardo balobi Joël Mouya Dior Diego le nécessaire Yebelardo Pamfi Yalala Yebelardo balobi Ale Muchanji donc Al Bouston Yebelardo Fabrice Ndanda Disquared Yebelardo Maître Miguel Fidel de Disquared Yebelardo Fex Bofenda à l'Italie les médecins internationaux Yebelardo na Kesiko na Sasi Gambetta Francisco Luchilumba Yebelardo Pompo Bilamba oyebi ndenge to solo laka Yebelardo donc batupe o bazo fina avocat bilele na ndenge ya Yebelardo na bino donc minga olobeza mais tolobi ka ke no bopesanga temps bokoyoka vraiment donc ba chamou sous obima à la prochaine ya Yebelardo donc Yebelardo soki boyebite oyebime za chanson Yebelardo mais Yebelardo pe eza titre ya album na biso en fait Jesse Tsungani Yebelardo Gilles Tsungani grand chanteur na Kachamboka Yebelardo balobi les professeurs des élèves Akanse Zola
Yebelardo grand chanteur na kati ya mboka vraiment merci minga kolobeza mais oyebi kaka donc photo zonga ba palin na yeka mbangu pona DJ Masuki voilà donc DJ Masuki a vu de public bo s'abonner vraiment à DJ Masuki yango ne Yebelardo mikolo donc nyonso na minute komi Yebelardo nde makambo Yebelardo nde batu ozomona ke bazo panzana Yebelardo bazo sala ke voilà na ndenga Yebelardo quoi vraiment merci na bosanité Anita Lelo ya DJ Masuki mobala mandefa pembe Yebelardo na bosanité Emilia Mutunda na minute azana kini Yebelardo na bosanité Elsa Kiala donc Yebelardo na Katangola vrai chéri donc vraiment merci na public ya avocat bilele bana Yebelardo vraiment soki bomona ke na depasaki ba donc na lobaki mabe vraiment boli misangai mais ezaka na cadre ya boulot ndenge journaliste na biso DJ Masuki donc azo sala ba mutuna na e quoi vraiment merci na bosanité grande sœur propre Teresa Tumba Gabriel Maria Lumengu Ike na Luanda balobi prêtre zala moko na Manchester ya Noël Bututal André na Manchester prêtre na ndenge moko sakanate merci na soutien na yo wana vraiment donc père spirituel merci à tout le monde Yebelardo à vous. Ouais, merci nous sommes arrivés à la fin. Na bosani pété mon grand frère Serge Matirin na kat Villeurbanne Serge Matirin na bosani ote Tino Nzengi na bosani ote binotu bana Lyon bana gimbangu na kat Lyon na bosani binote pendant encore une fois Fex au fin à l'Italia na bosani ote les corbeaux et les renards na bosani ote bilele toujours bana équipe de France tout ya France ba trésor ngando binotu donc wa Cyril Kina ba binotu bana équipe de France tout Bambote na bino DJ Masuki a bossé les binotés hein le grand producteur Big Ansombo binotou TGV El Patron ou les grands DJ na kata Lyon na bossé nioté Bambote na binotou donc la joie Elisabeth Makies vrai chéri na kata Lyon la joie Elisabeth Makies vrai chéri donc na ndenge mosa allez Zambrota Yebelardo nkato sola ki quoi et na bossé nité Emilia Mayemba na kata Saint-Étienne hein motema ya Jonaye donc autobengaka toujours papa gentil na PC Bambo théâtre Petsombala oyebi kalinga o makasi hein ouais mais le Luanda Petsombala donc yé azavema donc na ebité merci beaucoup Petsombala masanangai balobi Tatelson Jean Luzembu Swing vienanga Michel Pindi Yebelardo Kata Golf. Merci à toi. Merci à toi. Nous avons Emilia Mayemba Mobali à Jonaye, papa gentil, Noëlla de Bundes, il peut en bossa noter, Bamboti Nayo, Bana Suisse, nous pas vous Bamboti Nabino, Santos de Gira chef d'entreprise, Simon Bidi, na bossa noter, Bamboti Nabino, Bino, tout Bana Switzerland, Fisso Malula, Charlie Malula, immortel, na bossa noter, donc Bamboti Nabino, sans oublier, Maman Langai, Motemaya. Bongo donc nous avons le 18 Amanda Feza Bondo na bossa noté papa Bondo à nous revoir na Switzerland merci beaucoup. Oeza avis du public mokili mobimba avis du public donc avis du public qui tombe makasi avis du public kende liboso avis du public ezo sala ke ba produit na biso bat ba ko yeba même mindele même bato nyonso tolinga avis du public eko salama wana to promettre bango avis du public c'est pour la longue makasi pour ezo même sango ya partout et il y a un mokili mobimba sakabino oeza avis du public il faut qu'on y maka chimuke bayebi bino il masuka kokoya te soki olongwe na yo longwa mais ya kokoya te avis du public ezo kota kati na vie ya moto mpona kobimisa nyonso eza kati na ye avis public
esika batiolaki yo kaka wane nzamba kotombola yo haleluya. Avis du public, donc motono ça veut couper ça liloba. Oyo batalaka avis du public boba kisama boya ebele ponda ko yamba bapaya ezande ndako epambwa maka. Avis du public, soukana émission, aujourd'hui moko public ndezo pesa point. Avis du public, oye. Avis du public, la différence dans la différence. Dans ton travail, tout ce que je peux, c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière, parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis le public, émission Bolandaka. Émission solo, émission le vérité,